Misa onde azali bato ba fuma lokola papa na yo ou relation na papa na ngai kulutu na ngai parce que kobo sanate nazali pelin moi na bango ya suko azalaki na wenge. Faut savoir respecter l'histoire. Faut pas même ceux qui le lot faire aller kinanga même ceux qui le laza c'est qu'il est, mais il ne doit pas ignorer, il ne doit pas rester sans ignorer que c'est Werason. C'est son papa fabricateur. Et puis, l'histoire va changer en côté, je suis désolé. Histoire! No change. No change. La patience et la longueur du temps. Phénomène boule, voilà commencer à grandir. Hein? On perd. Celui où est la guité, faire aller très haut. Quel que soit son talent, je sais quand est-ce qu'on a recruté Ferre. Quand est-ce qu'il est venu, na son endroit, na heure, na taille azalaki na on a poids. C'est-à-dire que na osen na leki na Ferre de respecter Werason. Je lui dis parce que moi je suis son grand frère. Donc Ferre aux amwana. Na kanisi ba selo ba replay ba zonso ba version nyonso. O mona kitang ba yembaki yoka kolela ya bana chantage Switzerland. O mona ki Adolphe Ayembaki. Ayemba était pour ani. Ba fanatique à Ferre na oyebisa bino boye. Bino bozo ko détruire Ferre. Bozo ko détruire a petit fait. Tant biso tolo ba vérité, wenge wana ekufa, wenge awera. Ekufa ka pona makamane ngwana. Bomoni Ferre wana bozo mona. Azana grâce pas na chance. Mais bokeba akoya ko rater bénédiction na ye ya clan wenge na buzoba. Tant to yaka potro ba vérité pour que Ferre a changé. Na ba langage na ye moka ko sala erreur grave alobi nini? Alobi nga nazali dernier fils ya wenge. So tant oza fils ba parents no bana. Ba parents na yo Ferre Blaise Boula parents na yo, Adolphe parents na yo, Didier Masela parents na yo, Alain Makaba parents na yo. Falolo ba naza dernier leki, obi naza dernier fils ya wenge. Donc olingo sali kambu na son contraire, ozo ba makambo zo lingo lobate. Bokola na makambo linga bosala. Boko sakana ba fanatique na bino po bazana bango lokola ba wagon, bazolanda kaka wagon. Alors na rafraîchi bino mémoire. Au moni tango wenge kabwanaki. Wenge o ba Ferre ba kenda ke zaki wenge asikate pour faire un jour azo ba cofondateur ya maison mère, c'est faux. Tolongwe na wenge musika toke ko sala. Yo za cofondateur ya maison mère te. Bandeko, eza nini ezotungisa bino? Okindoki te bandeko nanga. Alobaki bongo te, aza mwana te, azali mwana ya wera pe akotikala mwana. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini. Et réparer au système ya break.
et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break, donc il peut son fonctionnement bien. Tout comme les Congolais, ils ont gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. Maintenant, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa. Bobenga pendant l'endele, le numéro naé, pour bobenga, pour bozo local. C'est important. Traitement poison, anti-poison, il y a un yo. Mais bah on se sommelier avant, kende obima, on met la mélange. Ça 2 jours, à tabater le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce qu'on attend ils a la 4 et longolango. Alendele mikolo somme. N'habiter mindela on va passer biloko va vous dire. Pour biloko on vend des airs solo. Mikolo ba tchaka poison à toi famille, à toi problème na mututé jalousie car donc ba produit en wana, il y a anti-poison, oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir naïe aïbneni ou ya ozwango. Nous avons pambola bino mi batela mboke comme biété batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci Balanda Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous. Rendez-vous na Kitata Episcopo Yambo. Na kanisi na zuba appel trop batwa bengai. Balanda ke mission auto sakina dona konde sur histoire ya Wenge et belé à bato ba bengai ba msuba commenter non ndenge zawana ndenge nini yozo kote la wera ozo kote la kaka wera voilà ils a bien été JBP aza mutu munene mukulu pas tout ça makambo loba mi mo ebelé alors na lingina mekampe omoni Wenge wana bozomona il y a beaucoup de choses ne bato msuba ba ya boire et à manger na kata Wenge wana. Avant to banda émission oh non c'est na bino vidéo mo parce que omoni ba musicien bazo jouer na bino bande wonanga ngai na lobaka boye na mboka oyo tozangi bato mayele te na mboka oyo tozangi bato mayele te pour Congo lelo non ba na ko ba on et se redémarrer mais tozangi nde bato yo bazana bonne foi ya kondima makambo zo salama bandima ki ate ye penza yebi ate o ayebite ya ngonde loko zo déranger Congo émission ya Israël Mutombo parce que tant on a ça qui émission o ya makamba Wenge ezaki na dimension ote o ekomi lelo parce que faire egola auti ko lekali susu na émission ya Israël Mutombo alobi makambo ebele ameko se retirer un peu na makambo susu oyo ekoti ba trouble na ina bisabino loko moko hein bandeko na ngai tous on a une vidéo, il y a bana Wenge. Totala, mukolo et Wenge d'ensemble basanganaki. Il a fallu faire ça. Ba fanatique à faire. Na yebi sabino boye. Bino bozoko détruire faire. Bozoko détruire à petit fait. Tant biso tolo baka vérité, Wenge wana ekufa, Wenge awera. Ekufa ka pona makamane wana. Ata wera sali nini? Wera. Nga zolo bananga ba vérité, mais bino bozolo nga botsanga ka place mo. Ata wera sali mabe nini? Yango ba boma vita. Vite joueur à beta mabeka yeka vite entraîneur au sabo dirigeant au salaboy ti suka suka le kongesani ekufa parce que kozanga koyoka bozono vidéo après tozonga ya Noël de la film le roi de la film El Salvador de la patrie c'est tour de contrôle micro au contrôler système nous avons pouvoir. Si. Voilà, tu peux contrôler très bien. Merci mon frère. Moi, dans le cas de Pépé, tu es là. Ça tu vas comprendre des missiles là où tu Mon premier. La pulga. El diablo. Bénéficiana et Paul ya bien koyi po ba koma o bazalelo soko moni ke via salio mabe activer ta ki pa kan kokon ça dit ko répondre yete ko lobano makamna yete parce qu'en fait yo mozo kangela bango ba porte plus qu'autre chose ça dit lelo bada le roi ba père na biso mo bo na milieu parce que ba toana ba pesa biso en quelque sorte vie
parce que pour toucher surtout na le bango moni musique nde to sala aboye ba vieux wana ba pesa biso o biso tena ngo besoin. Je ne pense pas mutugo la wera obeta en orchestre musicien moko ya pesa et je ne pense pas que wera le orchestre na musicien moko ata $10 to $100. Non, l'inverse c'est vous allez sauter. Mais surtout zongi na kata wenge ngai na alempela tozali bana ya wera son. OK. Parce que tango ngana ye wenge na kuti alempela ali pile petit ya wera son na fana ba wera son. OK. Ngana ye wana tukoma ko lia baba wera. Na lumenjili na kumu kufana ngana dibamboma to lia baba wera son. Ermo baba Richard Mwamba, ermo baba Martin Likombe. Mais base pena frère Patrice somo comme somo ko micro botu na ye. Ngabe ngave Patricia Patrice. Ya zangina ngana alempela to zaka wana to lia ngana li babiloko presque ba village ya bien nga wera pa ba wera son. Et wera pesi biso chance ngana l'impérateur bakala ibwing oui mais magi biso et côté biso na kata Congo donc dans misa kala ibwing c'était wera son et maloba wana oyo ngai na loba wana ya noko na yebwa Congo niko parce que biso lokata to solaka sincère tout so lokata zo na Yesu. Merci bomoni vidéo oyo mwana oyo alingaka pambolama aluka bénédiction ngai kolo eza théâtre te ya kimango bote na mosala nzambe bomoni frère wana bozomona aza na grâce pas na chance mais bokeba akoya ko rater bénédiction na ye ya clan wenge na buzoba frère ba potana na fali botala attitude ya fali et pas ya kofi botala attitude ya frère et pas ya wera boko comprendre nyonso lelo grandeur ya fali soki eza ndenge wana parce que a reconnaître awera po bino makambo suso ba bino ndeti ba bino nde ba banga bino baso ba bino ndeti tozo banga bino te tozo ko bisa bino ba vérité cachée omoni fali na vina revaka ko beta et pas awera a reva ko zana parce que wenge wana e réveilla espoir ba jeune yo kana bisa bino orchestre ya vivre la musique a papa wemba ezaki orchestre oyo ebimaki na temps moko boye oyo epesaka espoir na ba jeune lokola ba redi ya mistan ba kota kuna ba transforma image wana ya vivre la musique ba stino et yango esala ke bato nyonso bomona kana ba génération wana même ba mikonzi ebele ya lelo bazaka na référence ya vivre la musique. C'est pourquoi papa wemba alataka moi rôle moko ya papa na musique parce que a bersaka génération moko boy et ça peut quoi wenge peut ko pérenniser génération moko boy ba jeune tout bon lelo ba sa succès ba reva wenge ba reva quartier la tête ba déjà makama beza kuna vio wana za mabe mais ba lingeke lo ba jeune yango tala tant redi ya yemba nzemo abina ki mo bangete to ko sala ba carrière ngo tika to profiter yo kasi za nini et bela ba dash bolo bango so lo bango ka oni osano maile to so comprendre to lo bani oyo ta ba na ki mo bangete to sala ba carrière yebisa okomi koko a 70 ans ba pesio jipa amer e olobelo nini yo koko e olobelo nini oyo bato ba koma mimbanga bango ma rezoka kada mingi te na kukufa na ngai lupango oyo na kuteka na ngai yango donc aza mutu susu mais ozongo na ba âge ba 19 ans yo moko mona mena ba ulule pe no mona mena ke no mukile komeli na mutu alors to tika kokosa naka soki to lingi to changer to za la transformer to loba naka ba vérité. Wera wana joué rôle très capital na ba jeune ya musique ya Congo. Asa mutu fobo pesa ka moi ba limie mia mwandamu parce que ba jeune ba réveiller. Mais bo sala ka tubo humilier bo effacer. Omoni séparation ya wenge. Jiba zaki na position malin. Pourtant bolunga na côté ya Jibe. Non côté ndeni ya zaki déjà bien. Akena ba mission tout, ana mbongo, ana ba producteur, ana tout. Wera zaki na producteur te. Mais pendant que Jiba zaki na Simon Production les meilleurs. Omoni héritier, bomoni na image, ye wana na bango. Omoni ba benge nani? Mwana suka. Wera osa toi ndenga tindika ferry. Ndenge pa tindike Salvatore akekuna tutuka luji. Et ça ba bénédiction. Papa so alingi mwana ye, akenda kolakisa na ba famille na ye, azo laksaka ye, c'est ça. Nde mwana na koma asko mukonza baninga. Ferry, olia mikitisa akenda pa wera parce que la bénédiction ça maloba ba papa ba tikela bana. Car le pena na musique na biso après trois to ça te pena faire azali alors na musique na biso to ça te pena fali azali on se comprend le kwana mais ce que tant on faire à se retirer na biloko wana yango to mona ke mabemo yo tant to yaka potro ba vérité pour que faire a changé to continue sujet bozolo be likambu ya faire aleki na émission Israël Mutombo mais faire aleki dans la émission belé déjà le cas déjà assez loba déjà que wera za papa na ye
bolanda sko émission ya Israël Mutombo trop bien tozonga na émission wana tosengi régie bopesa biso émission boyoka makambo faire lobby après bomona sikoyo elo ni bokoti na jeba sakana bino misa onde azali bato bafuma lokola papa na yo relation na kulutu na ngai parce que kobosana te nazali pelin mwana na bango ya suko azalaki na wenge et puis l'histoire va ko changer en côté je suis désolé to longwe na wenge musika to keko sala parce qu'il y a histoire déjà il y a 23 ans je pense pas to ko bandela suko non to bandozo mela ngote ngai na kulutu na nga de la forêt le roi papa na hote azali kulutu na nga pourquoi pas papa aza kulutu na roza papa na yo azali papa Bill Clinton c'est le andimi aza papa azali kulutu aza kulutu différence les autres entre kulutu na papa na yo alias ouais balobi zembo et ça pour la patience et la longueur du temps phénomène Paul voilà comment il a grandi hein mon père faut savoir respecter l'histoire faut pas même ceux qui le lot faire aller kinanga même ceux qui le laza c'est qu'il est mais il ne doit pas ignorer il ne doit pas rester sans ignorer que c'est Werrason c'est son papa fabricateur celui où est la guité faire aller être où quel que soit son talent je sais quand est-ce qu'on a recruté faire quand est-ce qu'il est venu na son endroit na heure na taille azalaki na on a poids c'est-à-dire que na osenga na leki na faire et de respecter Werrason je lui dis parce que moi je suis son grand frère lui t'as soit foulé on parle les noms tout à comment les tétis ou comme tétis ou alors tétis bon nazana ngana bakar ngana pas oui zana bakar na pas mais histoire no change merci problème est ça boy qui fait ndenga lobby faire lobby boy ngai naza mwana ya werate mais weraza kulutu nanga do aza yaya nanga pourquoi parce que alingi lokumu alingi komitsa na maison mère te peut comme lokola c alingi ko kolosala lokola mwana wenge te malingi ko lokola papa leki ya wenge donc yanga bengi wera yaya na ye na koloba nini na balangage na ye moka usala erreur grave alobi nini alobi nga nazali dernier fils ya wenge so tant oza fils ba parents no banani ba parents na yo Ferry Blaise Boula parents na yo Adolphe parents na yo Didier Masela parents na yo Alain Makaba parents na yo bango 4 na lisusu bakoki bango na donc Alain Makaba Didier Masela Werrason JB Piana Adolphe Dominguez na Blaise Boula baza ba parents parce que yo moko lobi ke naza dernier fils falolo ba naza dernier leki obi naza dernier fils ya wenge donc olingo sali kambu na son contraire ozo ba makambo ozo lingo lobate bokola na makambo olinga bosala boko sakana ba fanatique na bino po bazana bango lokola ba wagon bazolanda kaka wagon landaka mutu a 13 kezo kende mais biso so ba tête to so comprendre makambo ozoloba alors na rafraîchir bino mémoire au moni tango wenge kabwanaki wenge o ba faire ba kenda ke zaki wenga sikate pour faire un jour azo ba cofondateur ya maison mère c'est faux yo za cofondateur ya maison mère te bandeko eza nini ezo tungisa bino okindokite bandeko nanga maison mère ezali orchestre oyo eza mère oyo bimisaki bango nyonso na dislocation ya wenge muzika ezaki ndenge nini ba considérer kengo lokola ba jibe na ba Blaise Boula na ba Ale Makaba na ba Afande na ba Emelia na bango nyonso ba longwa kinde wenge bake ko sala wenge na bango mususu alors wenge o etikala ki ba benyango maison mère esika nini esika bango nyonso to benga catholique maison mère poani parce que balobi que catholique es église à liboso o ya na Congo ya to benga ngo maison mère bango bato ba banda idéologie alors na kati orchestre wana faire basala ki sous orchestre wana te zala ki déjà donc ti ozala mwana ozala kaka mwana na maison mère oh elo nizo déranger bino likameza simple bozomi kenne na mu alobaki bongo te oh aza mwana te azali mwana ya wera pe akotikala mwana nalandi afande na pesi mbote siko zolanda épiscope ya pasteur na bino ba musicien ba pasteur épiscope ya na pesi mbote siko zolanda père spirituel na bino vous voyez
donc orchestre wana ezalaki ya Didier Masela yango wenge na bango nyonso na ya ba Maripo na ya ba Rikoko donc maison mère esika bango nyonso babima wenge El Paris ebima wana wenge BCBG ya JB Piana ebima wana yango nde maison mère. Troisième orchestre et Salamita Fere azate osko etikeli siko ya wera ye moko parce que tangu wera monique ya makambo simba te abandi ko éliminer siko bango ndenge pe jiba éliminer ki baninga mususu a éliminer bango orchestre etikali ya ye yango siko comme siko yo maison mère ya Weranson mais oyo bakendaki nango na faire ezaki maison mère ya Didier Masela comme étant fondateur. Donc faire aux amwana na kanisi basalo ba replay bazonso ba version nyonso o monaki tang ba yembaki yoka kolela ya bana Chantal Switzerland o monaki Adolphe Ayembaki ayemba était pour ani wera zaki trop clair na bino alobi yoka kolela ya bana faire chair de poule vie lutumba oyoki mwana ndenga koli papa Kingandi omoni mwana ndenga koli ndombe petu momoni mwana nona zuye na commission moyembi Kingandi kuna ajeje ba shege bomoni bo mutu boyaki na on se comprend c'est lui qui présentait tout le monde alors faire zana komikitsa omoni conseil ba pesa fali respecter Kofi to bike Kofi aza bizali mabe mais soka zo sala makamne kokota makamne te koloba yango te kokipaka yete kakipaka kokolo omona yango fali azaka toujours grand parce que akipa na ye bien que wera sala mabe ata mabe ni na sala yo yeba na ko pardonner parce que yo pozo bota bana bino pe bokoma ko sona na bana bino alors soki mwana na yo komi omona ki mwana fali tant ba soki problème fali alongola ki cacher na nzoto alongola ki mwana to komi ko tune siko nzembo yembaki na zanga tata na zanga mama na zanga okolongola mwana tikana na keina nanga nzembo alongola ki mwana na nzoto makeli longola na ba radio ba tuté alongola ki na ba radio te boye baka makambo sala bokomi déjà ba intellectuel bokomi ko pesa da matière na ba mikolo ba to ba université bazolanda bino makambo subo tika ko sala ngo parce que zo kitsa bino nakanisi boyo kinga alors nazo senga na bana nzambe musala otosaka eza musala mo ya pasi tozaka vraiment combattre senga beaucoup de soutien na pesa ka exemple à Israël Mutombo so mon Israël Mutombo nenga komiona parce que ba soutenir ye oyebi bitumba jibe bolo bakaka bitumba jibe na wera oyebi wera gagner pour nani bino ka munoko so babike wera gagner asa muta wera gagner bitumba na pour nani wera asala composition azu muluba atie wana Bill Clinton ye mo azada muyaka jusqu'au muluba atie wana jiba sakelo nini ye mo ka muluba batu tazala bango to sebe kolo na bango te mais wera sko loko ebeke na ko bunda na muluba azu Bill Clinton atie wana bujima yikananga mama bujima yikananga tango jiba kenda mbujima babi se okobwaka mbujima ikananga nze mwana wana ezosala 600 makasi babi abwaka ngo alors wera zwaka soutien makasi ya bandundu merci André Kimbuta en tout cas bangwa chiseria Kabila wana ba soutenir wera na niveau moko o makama mboka o ba joueur ba utikula ba beti ba su coupe wera mutako beta jiba kenda tina mbujima lela bana betu bozotalanga kaka boye lelo jiba zana zo soutenir mais ce qui wera comme pour les KGB batu ba soutenir qui après un ko soit problème na papa Wemba toyoka makamde toyokela ki na bokolo ba makamande zai boyebaki tanga su problème na papa Wemba batu to papa Wemba ba balukeli jibe ba ke pa wera ba mère Malou ba nani ba Tagi Sharufa équipe union surtout ba kenda pa wera ba renverser jibe pona nini wera saki na ba stratégie yanga lobaki na eloko mo bi en faisant les erreurs on acquiert la sagesse azoka maila ko comprendre ka mutu no bunene fona bunene ba stratégie tala mo na soutenir jibe ta soutenir wera atiki ndeko ne pena mo na betu pena mais akepa wera pembe bana betu watu dans le bon intervention api tala mo na yemba quel soutien oyo soutien nani alors bandeko musalo to sala ça demande beaucoup de soutien parce que ça musala mo ya passe tant que le barabo ba musu balinga vérité te bakani la rabiso basala rabiso ngana to sala accident mais gloire à Dieu il est kaki malamu nzamba batela nga mais prophète moko tozane awa na nouvelle tendance prophète Gelor yepe doctrine zaka ya kobundela ba fausse religion batami tema mambe bato ba nyokola musala nzambe to ebite soki moto wana soki utaki wapi eko tuta musala ya nzambe na sengi na mutu nyos obolinga biso bolinga nouvelle tendance obolinga musala nzambe oyo numéro ne yangwana batie wana benga ye ata $10 na yo omoni bandeko totika ba aventure ndenge bobimika ba incrédule boko kufa na ki incrédulité na bino
mukanda nzambe zolo baboye ebele ya bato balalisa ba ange na bandako na bango sans le savoir que bazaki ba ange abi bobo sana hospitalité te parce que ebele balalisa ba ange na bandako na bango. Alors na sengi na biso nyonso tobenga prophète Gelor ye wana ba image ya wana ezoleka on senga image ba otela nga image bobenga ye bo soutenir ye na $10 na yo na $20 na yo na $30 na yo, pourquoi pas $100, pourquoi pas $1000, parce que fois kota bataye ma bende na lokolo fois kota ba radio makambo ebele bele boyebi musala nzambe bakanga biso singa na kingo eza nango yo fele salaire ezalaka te eza musala leta te nzambe benga kaka bengi yo okoti na musala soko za musala ya nzambe ozolanda makambo esimbo na motema osalisa ebele balalisa ba ange sans le savoir abibo pesa libondeli ya mawa likabo ebele bazwa bamona loboko anza balongola baliwa à cause ya bienfaisance bopesi biso élément ya pasteur Gelor prophète Gelor comme ça tozongi. Merci beaucoup Nabana Nzambe nyonso bazolanda biso, c'est votre humble serviteur prophète Gelor Kasai Oboyedi mingi na média et nazwaki likama ezalaki vraiment ya makasi na utaka émission toujours na nouvelle tendance. C'était le jeudi il y a le 14 et dans Zila bon kanaki zaki batamabe parce que nazaki poursuivi dans ce genre pour bana média mais Nzambe asundi pour se rétablir. On aura du temps pour le lendemain de l'émission. J'ai été poursuivi dans la mauvaise foi, avec les collègues à moto, des mots paroles, Zaki, je suis au totalement le collègue à suivi. Il est vraiment pour le bango, mais surtout dans la série, ça déjà par rapport au traitement, au-delà une semaine et demie, ça ne tient pas vraiment. Grâce à notre traitement, pour le dire, il y a une bâtia, la plate va fixer ma bindine dans l'opération, j'avais eu permettre. Le docteur a insisté qu'il faut passer dans le système, ça demande aussi beaucoup d'argent et la paix va attendre. Ça ne va pas me le ça on va soutenir Bissot là. La piste qui n'a pas la prophète Arcage, pour la Nyo Sosali, pour la Ngai, pour la soutien à Bino, sans oublier Papa Lendele, Pasteur Max, Pasteur Papi, pour la Canada. Maman a dit que je viens en France, la réunion sur ma soutenir même la prière. Pour soutenir la prière, je suis vraiment obligé à menace, mais ça demande aussi beaucoup d'argent pour lancer l'opération de fixation. Ce qui peut être un peu de soutenir, il y a une mise à plus 1043, 85, 41, 59, 1030, plus 1043, 85, 41, 59, 1030. Zambi a Pambolamino. Bon, traitement yangoyo. Ils ont évolué, mais malembe. Alors, tellement choc les artis makasi, surtout dans le niveau de la cheville, et permettent à ça le mouvement bien. Donc, résultat, ils ont les lotés à autant bon passe. Alors, il faut changer de méthode de traitement. Encore le collectif, il faut ça la fixation. Dans le niveau de la cheville, bâtir de fixation, et puis bâtir plâtre pour récupérer rapide. Pour ceux qui étaient et au sein atteint belé pour récupérer et puis il faut faire des exercices donc ils ont un schéma et belé donc c'est moi ils faut qu'à fixation après fixation dans le longola bâtir plâtre le collet fan data pendant 2 semaines suspendu dans position moko là et au peut ça se va bien. Merci Nayo papa, merci Nayo maman. Olandi vidéo aux décision na motema na ko sunga mosala nzambe. Ko benga nonga te. Numéro na yemo ya ngwana. Benga na numéro wana. Tindela ye oyo nyonso nzambe otsa na motema nzambe opambola yo. Na kanisi boyoki na lobi. Na to sa l'émission na lobi makambo mokili. Mais Bible lobi na biso la nature elle-même ne vous enseigne pas. Biso tozalaki na jardin d'Eden nzamba tsaki biso. Likolo bo joba na biso bo nyama bo poto to bimi kuna nzamba benga na biso na jardin to na mokili. Na minute to na mokili. Ato lobi o matio kiti to na mokili. To za wap to na mokili. To linga to songa na jardin des Alola la Nouvelle Jérusalem. Mais le roi na to kete to na ba werawa na ba jibia na ba wanzeko le ba mepela na ba wanzeko awa. Oboya ondima to na bango to kozala na bango to kozala na bango. Oyoki message nzamba pambola tokutani prochainement épiscope Yambo rendez-vous na kitata. Merci Banakin bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko salela on ndenge mabe te salela ngo pour na mama.
ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute Maxi Bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien des hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on ça va défaite va pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga penda alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.